Et puis, Zomonani, oh, Moussauti Koya na poto, Kofi yo, Kofi la, Kofi, omoni mutu noano kanguba, Kofi, yaga kolela papa na ndenge kolela papa na pas zabe papa na ngai pas zabo kilo na ngai, Kofi ko sakana na Kongo te, sakana na ba malanda ngombe o bazolanda yo na Kofi, ko sakana na Kongo te, sozo kalisa koye, batindi yo mission, oya komeka bitumbo Kofi, okoki mapoto. Omoni ngai na kobimisolo quantité industrielle. Plus de 50 000 Congolais bakolanda tina adresse na yo. Kosakana na bitumbo te Kofi. Oh, musique elinge banda. Oh, sous-producteur ya Jibira Messe Simo. Oh, le 1er janvier, Jiba kobeta na Zénith. Après Kofi kobeta. Boya bo meka. Biso feto sambi sabino. Na contribution au bosali au babomi ba rosimu kendi ba lemoloto ba Floribert Chebeya ba Fidel Bazana 428 mona Kofi toko sambi sabino na batala mwana na ba waze croire boko samba bolingo bo me ma distraction na poto yo kasu ba malana ngombe na bazo teka Kongo likolo ya soso ba responsable mobimba boya poto kolandaka moningo na bino mibali bokomi bambua bazoba tobundi bitumbo tokasaki comprendre mais talebela bato besclave besclave bozolandaka kofira mutungu ba escroc oyo ayembeli kanambe banzembo ebele bino bosakana na Congo po Kongola komi na dimension ya ba Soudanais te, Kongola komi na dimension ya ba Algérien te, ya ba Burkina Faso te, bino ba kofira bozo yaka ba poto, bato pe bazo landa bazo kangaka ba photo. Non, na mona no peuple moko bo nyama, peuple ya ba esclave. Mais c'est Simo, yo za la problème na Cameroun okobwa kambongo na opamba Kofi. Soki batini yo na Félix Tshilolo meka okokutana na yango na bino bato tu bozana sima Kofi bokokima ba France wana bokomona kanda ya peuple Congo biso tozolela bato bazokufa yo zoela biso bambrouillema mais oza normalité Kofira oza normalité boyebisa Jean Bertin Jibira ameka te po akokutana nango toyebisaki bino musique na bine eleki ba Congolais ayumbi te eleki ba Congolais bakufi na Kasai te eleki souffrance à peuple Congolais ba ero na mama yemo na Pedrati ya Kalembele na l'hôpital Bondeko na Bangaliema ba Congolais bazokufa po bazangi chasse makila na chasse à mai soki bino bozo oka bobela kadano te bozo mona ke bosomba liwe pa nzambe mais yo Kofi papa lutumba yo na laleti papa ebalale lobi penga na kokende yo po okende bo otikela Kongo nini yo na ba wirera na ba waze croire papa yeba kufa tabula akufa pepe ndomba akufa bipole akufa dido yonga akufa jo poster akufa jompo ya kufa pepe kala akufa pongo lova akufa abeti masikina akufa ba mari misa do ezolekela bino teke tokasi boko changer bino bokasi ke boya na violence bokuta na violence ko bokokuta na violence awa na kata ba poto bokokuta na ba violence yango moni na lekaki peuple congolais ba diaspora tout bo mobiliser ba famille ba ndeko bazana Kinshasa lundi le 6 na 9h 10h bana tout ya Kinshasa bo bima bo compagnie président de la République Martin Fayulu pour un soulèvement populaire bon quelque soulèvement bitumba Kinshasa elala Kinshasa zwa kao ba Rwandais babanga bino ba Kinois ba Rwandais babanga bino ba Kinois yango na pesi bandeko nyonso mbote na Facebook bona ninga merci mingi nazo continuer vidéo na ko continuer ba vidéo na kolemba te
nasali ba vidéo bokote nasali pe ya 5 minutes natindeli yango Papi Geni Soleil Noni Tambo nazosala mobilisation peuple congolais bo saisir occasion toza nango pona libération ya Congo ba o nyonso bolandinga na Facebook